chez Matika Songo TV, chaîne ya Nguya. Matika Songo TV. Matika Songo. Kasongo Matika Songo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV, chaîne ya Nguya. Matika Songo TV. Exceptionnel, la langue qu'on appelle Matika Songo, Matkas, de longue date. Quand même, tu sais. Aïe. Bakoyanga noa eta bato aketo ba jaloux. Matika Songo. Wana bato aketo belé. Il y a des gens au balingaki te ozonga. Priya na bango Matika Songo akufa. Bato aketo ba jaloux. Babi actualité à solo, makambo ya solo, ezongi en direct de Matika Songo. Is good bakoyanga noa ba jaloux Matika Songo. Zongi se lengi na internet. Bonjour très chers amis téléspectateurs de Bomoko Media TV, bienvenue déjà dans votre émission Star à l'horizon, une émission de chronique musicale, une émission qui vous donne la gaieté, qui vous permet de suivre aussi vos artistes musiciens, peintres, stylistes, modélistes dans cette émission de Matika Songo. Moi c'est Matika Songo et le Ngaba Bebe MP4 Digimon il aura toujours le premier, l'homme à l'ofouetika. Dans cette émission, je reçois la chanteuse de notre pays, elle s'appelle l'Altesse Batila. On va parler avec elle, on va parler de tout sauf rien. L'autre fois, elle a une image, il y a mes scènes, Lelo a une image, il y a chanteuse. On va essayer de parler de pourquoi elle est devenue chanteuse, elle est devenue chanteuse, pourquoi a préféré Coco Tanamondo est glissante, parce qu'elle est déjà belle, jolie, belle taille, de belles yeux. Donc, nous allons vous faire découvrir Binoye na Kinshasa Awa, partout où vous êtes, Bandeko Nyosobolinga Ramati. Sans plus tarder, je dis un big dédicace comme ça à celui qu'on appelle Gaïta Vandal, le cordon le plus suspect. Gaïta Vandal, sans oublier mon ami Francis, Balingi Arnombo, Laetitia Kouya, la mère des opprimés, Esther Malone, la maman sociale. Picho Pacha Sotalikon en Norvège, je te salue sans oublier bébé Kimberly 18 cylindres. Bébé Kimberly 18 cylindres, je te salue aussi. Na pesi binonio sobolinga ngai, emi bido autoroute, na pesi mbote, Didier Okamo de Birmingham, na pesi mbote, sans oublier derrière tous ces deux caméras, lui il s'appelle Enoch Mbala. Mais avant de vous présenter mon invité, Tozo Kende vite fait, na Pesabino Nzembo Moko, on va aller à la régie, là où reste Enoch Mbala. Tozoa, la chanson s'intitule Linda. Linda, merci à toi, Brandon, depuis quelque part. Yarope Sabiso, Nzembo Kitoko, le rôle à Linda. En tout cas, Batouazo Bina, Batouazo Savouré, en haut. Et puis, sans oublier le manager le plus suspect, Grâce Lou Bamba Mobutu Gaga, depuis France. En tout cas, Enoch Mbala. Tchelabiso Linda, et puis on se retrouve juste après. Sur ce plateau-là, c'était la chanson Linda de Eliga Brandy. Je te salue, Eliga Brandy, Brandon. Je te salue comme on peut nous mettre ça en bien. Brandon, Branly, Brandon. Eliga, je te salue là où tu es. Mais sans plus tarder, je suis avec mon invité que je dis déjà bonjour. Bonjour. Altesse Boni. Bien, Angolo. Nangolo bandeko baotalo siko na Bomoko Media TV amon par rapport à téléspectateurs nyonso baza na Congo parce que bakinois balinga toujours qualité puis bakinois baza trop faible par rapport un mon na bango nyonso ba Holanda na pesi bino sombote o Holanda na pesi bino bambote na ebele. Et là, je salue aussi celui qu'on appelle Willy Moucheni, code mondial, sans oublier David le Tete Gaucho. Chaud. Maman, voyez les kindéni. Il est très bien, donc nous c'est les qui n'ont vraiment bien. Ça fait combien de temps de jours en kin? Une semaine. Une semaine, bah Covid, bah maladie, nous so, bozo fonctionner ndeni kuna na poto.
vous avez tout le temps confiné, tout le temps couvre-feu, mais vous pouvez faire moins effort, il y a qu'au vivre normal, puis à qu'au bimara. Oui, même si le Covid déjà, mais tu vivre quand même normal, malgré le confinement, donc ça va, tu vivre un peu normal. Voilà, vous vivre normal. Les lots non lingana yeba. Non tous alana yo, je pense, tous qui même année, hein, année au kakano, année on a pas début, décembre tout aux alana yo, au yaki Kinshasa, au kenda ki na bopito, au kenda ikota la barfalin, au salaki badon, au betisi ba match, au to betaki, to vanda ki to kabola ki moko po moko. Bitso yela ki wana. Ya turu wana yango peza même bito yeli turu. Te eza bit moko te na ye ki turu wana mpona asbel bnb turu nde na ye mpona makambo ya musique oyo concerne musique. Asbel BNB ils ont fonctionné parce que na simanao il y avait trop de mapamboli, il y avait trop na ba flore bato babwakela kio et puis bato bazo kama moi si azo sala makambo bongo po anini nde natunaki l'autre fois les loto bandeli yango susu banani baza na sima nzambe ka moto aza na nsima na biso donc nyonso elekaki nango bien eloko tozosalaka eza kaka tozosungaka baoyo bazangi elakisi teke ngai naza nango non tozosalaka oyo bible eloba na biso tosala yango tozosala bosala oyo bible eloba na bino bosala. Deuxième version oyo ozonga musicienne. C'est comment l'idée ovandika bo raisonner na la musique to eza passion moko bozalaka nango déjà depuis bomwana to bato ba conseiller peut-être lo ba bien ouais elongia bien ko ça appelle ko na bato ba yeah. Non mais musique na bandongo depuis longtemps bomwana donc le mandé bosoko yemba na l'église donc eza ma passion na ngai eza lo ngana lingaka malgré que na kota na asbel eza pe eloko nga na linga mais musique na bandon ki bomwana to bando yema na l'église ti le yone na komi boye Obandi musique na l'église style le combo okozwa idée comment so ya ko se lancer parce que to yebela ki na façade haute to yebela ki na façade mususu mais nani a poussé pour bimsa façade oyo ya sika oyo batu ba mona batu ba yeba makambo nyonso zoleka bazalaki façade cachée oyo bazalaki zingazinga na nga bayebi ke non ayembaka ne déjà donc motu moto apousse nga eza nga moko na mipousse nga moko parce que eza eloko oyo nga moko nalinga makasi yango na mipousse nga moko eza eloko yo linga makasi mipousse yo moko tout autour na yo tu as des enfants peut-être je sais pas s'il y a aussi moi père to na ndenga banini ba conseiller yo yango to nayebi ke bana poto bavandisaka so bavandisi maman babiso que non on n'aime pas ça on veut pas ça oyoka peut-être kitetia ba africaine mais na kati ya foyer non ekomi nde nini po amona déjà kozongela non j'ai des enfants oyo baosoutenir nga oyo baosepela kutu bana na nsima na nga mpo basoutenir nga donc baza na ngai pembeni baza na yo pembeni mais mondango oyo église wana ozoloba na ba 15 ans na wana eza oyo alelo te otana 2021 2021 ntango ozoloba ya ba église wana awa église ya bayeya oyo instrument banini ozongi obondeli mais monde oyo ya lelo yo mo ozoyeba makambo ozomilukela et puis en plus oza pembe bo pembe elakisi et puis en plus oza kitoko elakisi nini yo nde koyeba oh elakisi eloko te bomosa pembe akotaka te akotaka pe kaka non nayebi bisika na okota parce que je pense que ceux qui en fait je suis bien préparé parce que si ceux qui nazalaki préparé te na nga na kota te donc na mibongami déjà donc nayebi omibongami déjà mais ozana nani po toyebi ke lelo ekoma altesse moko aza wana peut-être baosimba ye pa ya exemple Koffi Olomide to Chakaka exemple Jibe Mpiana exemple motumo ozana motumo bazo baptiser ozo batama na sima na ye po babi so moni mona so satoni na nzongo seke mama na yaza na selembao donc yo ndongo oza wana oza baptiser na nani to osala makambo nka yo moko po mabezo ya kala mingi te oh yo so souhaiter mabe poani ah
na nsima mutu te naozela ko bato yango baya kote basunganga na nsima mutu te donc nga mona omitia mutu ozomitia mutu toza bongama nani oya sur na makambo osala na sur ovana ote osala foyer na yo na palais osala makambo na yo kipeno te so oza na besoin beta musique okomi nzembo oteki na yo tokabeli mutu mais asigne ka yo na sur na likambo na osala esi na koti ti koti okoteli ngo kota ndako nini o yebi ndako yango te bandako yango eza ebele fo mpona mo moko patata simo kimbango Voilà, comprenez, c'est l'artiste, mais musique eza makambo ebele avant to bando décortiquer ba foutu avant to bando décortiquer makambo so musique eza makambo ebele. Quand je me vois et je te vois déjà ozana tu peux avoir ozana voix oui wana beauté mais ta façon de parler déjà na kati ya musique wana okoka makambo olobati pour lobara déjà mokuse olobara moke so musique côté kuna esenga mambo oloba esenga ba polémique esenga mambo ebele bon il faut que polémique wana vraiment kutike kuta musique ya Congo ah bon mais so lingi bato bachaka fo polémique te hein si au boulé déjà nani na boulé mutu monte polémique ezata non ça va musala c'est ce que bon mo boulé ezako tout bien non singa bomba boulenga na monde oyo tobi tozaki na ba mg 30 il est parti tiki na musique mondaine akomi na musique chrétienne ou profonde il a commis la musique chrétienne je m'excuse azongeli na e place oyo utaki de yo yeboe ya zongi place oyo utaki il a descendu le cœur il y a bananio bato baza ebele mpona tia mama mbili ya bele te na tia mama tia la mwana te eza nani la perle Enoch baza ebele bato wana nyonso tu n'as pas peur ya kokota na lignée moko boye o wankoro sindi déjà azali bato ebele bazali tout ça là je n'ai peur de rien place c'est ebele déjà le roi boza na salle à manger banani Claudia Bakissa. Ce n'est pas un problème. Déjà, le roi bossa lui na salle à manger, ba kiti zebele. Il suffit que ba pousse un peu tirer la place OK. Na vanda. Est-ce que so bato ba botirer le place ba boyi na bango. Botika. Musique et puis yo zo ya musique na ndenga mabe. Siko ba monde bato ba ya musique pour ba bongela la musique. Mais yo ya musique bonga déjà. Oh, et c'est simple, c'est parce que la musique et on a la musique. Oui, c'est simple. Ozo na musique wana musique na biso lelo yo eza accompagné na bablo mususu ezalaka na posa mwa dringi mwa banini po totanga kombo tone à la télé ozo comprendre te bablo wana nyonso na bandoko tango oh badringi lokwani ngamela badringi wana te est-ce que maman mbila bela melango ti ya melango te oh bonga afuna melango te non donc faut ka oyemba bien pour tellement liboso scène faut melanga drink non il y a des autres bakoka makambo wana te il faut ça eza une partie to quelque chose oyo accompagné la musique par rapport ya bato musunde balobaka parce que toyebi bachanteuse mosusu mwa boeskizenga moto abangi na niveau de gars daso abandi bangi betanga osimba micro boye somo mais bamosusu mpe basentiment na ye mosusu aza nango mais soki asali yango apa yembi parce que eloko nyonso esalaka motu ezala na mwa eloko mo esalaki asala makambo wana yo oza na mwa mpe ya yo naso na mili drink na mama oyo nakoyemba te na osala eloko mo te parce que na melango mpe te na melango te je pense que tellement que eza posa na ngai ezoloko na lingaka na osala yango très bien ata sans drink kala mai oza eloko olingaka musique eza na basacrifice ntango ozoya yango altesse ntango ozoya yango ose focaliser na musique et puis otie badiscipline
peut-être na makambo mosusu esengaka ke ezala te na kati ya musique. Enoch, ezala te na kati ya musique. Discipline nanga ezalaka ke nazala sérieuse et puis nayeba eloko ngo nga nalingi eloko etindi nga na kota na monde ya musique. Donc c'est ça, c'est simple. Ntango eloko yango oyo moko omonaki etindi ekota na kati ya musique eza eloko nini? Yebisa biso lelo vérité kobomba te. Eloko etindi nga na kota ya musique c'est parce que nalinga musique. Je suis pas poussée par une personne et pas mutu, non. C'est parce que nga moka nalinga na kota na parce que nalinga. C'est ça donc on nzamba tsekati na nga ya oyemba et puis il y a comment ma mélodie à kitoko. Donc nous regardons pour nga téléphone partageons parce que d'abord on dit mon nga za ba bêtise té. Et ça va conseil et puis et sur un peu ba te bé. Donc et on a partagé. La musique c'est marchera na mbongo. Et marchera na makambo nyonso. Tu es prête aussi de dépenser bambongo no peut-être ya makambo susu wana on a musique et bon on sera bénéficier te. Mati, je pense que sur na côté na monde o ne bandeli ezalaka mutu mo mtondo bimisa. Moi 1 euro na e, moi $1 na poche na e. Donc tout au début ezala mutu te au soutenir yo. Ezala bosso yo. Je pense que je suis prête pour ça parce que là je l'ai modèle sur le marché. C'est-à-dire que mon taille est pour le moment, donc je suis prête pour ça. Nabi qui va nous soutenir biso belé, soutenir nga donc voilà. Bah tu belé soutenir yo na musique moi je te dirais seulement bonne chance na makambonio son nzambe asunga. Mais avant qu'on continue, suivez cette chanson. Je te dis ça avec mon invité Batila. Batila, pourquoi Fouti? Pourquoi Fouti Nzimboana il c'est simplement que non moi si au mobile lingaki moi si naé tellement trop abandé copier ce bolingo makasi na suka nango mobile ando lingo pese bolingo te et puis à la fin moi si mobile akomoka posa siko ya moi si ala qu'est-ce que bolingo ngo moi c'est trop tard parce que bande ko négliger nga bande ko beta nga bande nyokola ngai mais le suko na trouver personne susu wotsa kimia na mutema nga voilà pourquoi il a dit que c'est Fouti donc eza robeba c'est trop tard. C'est trop tard eza robeba comment so vie na privé comment on beta la biso ma solo o ko sa biso banzembo donc ça bakamuno mo boya jomo bokoma maramna obi bon na zwango na yana ngona nzembo lokola na sombi te na mi pesa vie na nga privé. Pourquoi pas? Et l'autre yemba eza makambo comme la biso makambo comme la entourage na biso pourquoi pas biso yembelo au moins comme là au déjà au yemba on a na émotion mo boya na petit mo boya comme olingolia et l'autre mo ponu ma de soit tilinga na lion na petit na likaye bezanga te olinga ponu ma destro po ya ngande yeli da ponu ma desukafu Fouti eza na lelo baptême eza un peu vague baptême eza un peu changé baptême lelo ki lelo o bango mo baloba babino ba méchant comment loba et comment moi nze momo fekota moi eloro mombo fekota moi eloro mombo moi bêtise moi nini po etekama po esalama yo siko déjà Foutu wana nde na yoka kiango moi sazolela na suka nango eyo sala ja mais nandenge ezokendele o rejoindre toujours bato ba osala banzembo wana nde basala wana. En tout cas nga no landa maman Biliabel obiso landi banze maman Biliabel na mon pese mota yembi bêtise ayemba bêtise hein ayemba ka ba conseil makambo comme la rabatu makambo etamsu comme la payer donc bêtise ezate. Donc bêtise exacte. Donc je ne pense pas que nos côtes en a bêtise. Nga vraiment na Hollande ma Angela maman Biliabel. Maman Biliabel ba yemba banzembo za lelo immortel. Ba yemba banzembo za lelo ba œuvre. Ba œuvre. Oza na kati ya ligne ndo biozo landela. Mais à l'époque na bango na ba parolier lelo baza différent. Ba parolier na bango na wa lelo. Siko yo bando travailler na ba parolier wana ya kilelo to banzembo tel mozo boule ki maman Biliabel eza banzembo no moko bando koma bon oyebi ya to ba ya kilelo hein kilelo
natali na YouTube na mon sika titre monté comme maman c'est fouti unji maman ba komi c'est fouti na mon monté wande kilelo je pense que bêtement YouTube moi c'est foutu exact bimate exact donc je suis la seule je suis la seule je pense que maman Bilobel voilà ba zalaki na ba parolier ba ndeko manzembo ezaki mo kitoko parce que sunga biso ti siko toyoka ngo tobina ngo kaka ba œuvre et bande pe au conseiller mabala ebele je pense que naza capable de relé wana naza capable de relé wana bato ebele bayeba ozwa ngo te yo ye déjà bande omi tout atolo naza capable ozo penser aux nani naza Altesse Batila Altesse Batila motenga na okoka ngo oui na okoka ngo soki bango bakoka ngo te okoka ngo te oapproche déjà bamama wana pozwa bénédiction to oyebisa bango ke mama nalingi nasala lokola bino nayeba nzela mwa place onga namoni eza ya ngai mais bobakisela ngai oyo mpe ya bino te sans vraiment tina na approcher maman Bilabel te mais je compte ekoapprocher onde ozolingaka mingi Bilabel bontyala mwana olinga banzembo baloba te nayebe batiluba te mais so moto atali baloba kozala owa moloba baloba yango déjà trop baloba yango trop mais je ne suis pas moloba voilà oza moloba te mais on s'est lancé makambo to ya musique oza résidence na oza baloba nini ndako na yo eza na poto c'est ça non donc oza résider oza résider ou bien résidence na yo voilà résidence na yo eza na poto ozalaka résider kuna mais maintenant au fonctionner ndenge nini na musique ozo compter ya kosala orchestre to ozo compter carrière solo beta anoka musique ocha anoka na YouTube playback court eza te concert eza te bato baakompagne baza te occasion yango pepesa melinga donc na annonce annonce oyo na baoyo baza na mposa baya tosala orchestre kitoko nanga donc naobenga bato babetaka santé guitare bayembaka boya en tout cas bocontacte numéro ka ya Matika Songo mpe bozwa biso ok na bandelo loba bien bandeko na ngai bamusicien recrutement ebandi Altesse Batila azo recruté cela veut dire obetaka sente oza guitariste animateur chanteuse chanteur boya bobenga numéro eza na se wana numéro eza na se wana bobenga ngai partout na kozala na kokide bino boroya tokopesa bino siège to recruté boya to bandi déjà donc à partir à lundi obengi nga tokutana toyoki yo toyeba ndeni tosala ntango ozobenga wana oza prête je suis prête boy est-ce que moto alobaka apamba ekoloba boye eza sur na ye ti eza lokwa mwana mokie oyebisa mokolo obeta o so opusa na obeta o mo tapiti o aobananga boye saziki ayebi mongi makasi oyo eza kati na ye nga mo mpe na miyebi baya po ntango ozokota wana déjà oza yo moko oza na motu mpe te oza na motu mpasi to na problème te ndenge tobanda recrutement wana motu na yo oyebi kokóma nde musicienne mpo nango musicienne te okóma nde ndolemane nde sikoyo oyebi nayebi yango déjà nakamba bato ebele oyebi yango donc je suis prête naya prête boya vraiment ebele bodéborde même boya ebele bodéborde appelez-nous au 09 777 58 26 7 na suka wana ya appel soki olingi mpe whatsapp okomeli ngai na 09 97 14 40 97 okozwa nga na komema yo epa ya Altesse okosala teste na yo tokoyoka yo tokosala makambo tu mais baprojet na yo ndenge oyeboye ozorecrute kamba mo mpe ozongi mpo nde oza na temps moke awa oui naza na temps moke donc boya vraiment le plus vite possible boya vraiment mpo tobanda mosala ndenge esengeli ozobanda orecrute ozaka na nzembo moko oza na album te obandi deja orecrute ona na nzembo moko eza sur YouTube
Mais les restes, c'est ça, ezali. Na ekoti na YouTube te. Les restes eza na studio. Eza na studio. Na ebimi te. Na ebimi te. Yango sikoyo moluka bana na boyembala na bango mpo ebima. Oh, naza na besoin na bango baya tosala mosala. Bosala mosala. Au pensez que ndenge oza na studio. Pour l'autre fois, on causait avec vous. Vous allez être trop studio. Tant vraiment tendance sur la mot mke. Au bandai vraiment causer na studio. Il y a aussi des featuring au bengi batuba sungayo au bazalara déjà qui to ebi bango. Oui, naza na normalement to bon c'est là qu'on a duplique comme bonne nuance. To bon s'appelle le roman on a Bercy. Donc voilà, pour le moment ils ont maintenant. Pour le moment, on a pas de nuance na Bercy mwana libanga. Pourquoi ka choix ba mbale? Bon baza ba bon baza je pense que baza mtema malamu moi, mtema malamu pour ba soutenir nga. Parce que na yeba ni nante, ba ndima ba yemba nga ça veut dire d'une manière d'une autre ça pour nous fouler nga. Voilà. So loko bi bango ba mtema malamu. O contacter batum so ba boy. Na contacté ki bango te et puis bango pe na contacté bango te. Bango ba ye bango moko envers yo. C'est pe ndé no yemba. Ba yemba encourager. Ba c'est pe ndo zo yemba. Ba c'est pe ndo zo yemba ka. C'est pe le ba yemba encourager. Et là on me soutient yo kansani. Non, tu baka. T'es nakanti le te, il on me soutient era na musique. Yaka na ndenga musique. Eza na ba épine nango déjà musicien après ça flèche d'aller et c'est la rapper azela au retour. Comprendre. Tant yo peut ça aller. Bon ba peut plutôt aller. Bon ba c'est la retour na bango bosoli déjà. Obi ke bien de baby ça va réputation à musicien obi. Et solo vraiment. Pour nous solo ngaka retour wana mabe. Ako se ngopé mbongo. Oh. T'es bon mbongo za mabe. Eza retour. Mais ça retour mabe te. Il faut retour mabe na mukilo eza. Ezala ko. Netini. On a continué idée na olingo bimisa. Non kota na idée na ngande ni Altesse. Oh, ngala poser na ngamba question. Na continué idée na pomba nuance. Na pesi mbote. Bercy na pesi mbote bisika bozali donc mbote na bino ebele. Aux rappelé tant il y a koyoka bande comme susu ba bimisi. Pourquoi banane? Non, musique. Nayoka ma musique. Tu es que un bon musicien, une musicienne, ce qui est le comment est bimite à mon on peut-être à travailler Enoch Monchombo, à travailler puis à mais qu'à moi attends moi que je travaille voir il y a mon et ça rend bien. Au meki ba Cindy, au meki ba Meje, ba Lorette de la Perque, ba Claudia Bakissa, ba Tatiana Cruz. Non, na 8 ans, yo ka bangote. Yo travail pe banjima na bangote. Oye no ka sika ko banda no ko manga mo banda te. Polémique te, non na 8 ans et ko yo parce que na yo ka ming ba mibali. Na maman bila belle. Neti mibali ni boyo ka to longola déplique na Bercy pour Bercy déjà to ko to longolé. Pas l'animateur. Déplique. Na yo ka Fabrice, na yo ka oui, na yo ka Ferré, na yo ka pe Fali. Siko lokwa yo ka bango. Lokwa to bandi na Fabrice zo ngai ba morceau ya Fabrice Ferré Fali. Ça ilanga mo ba morceau to yoka. Oui, en gros ça. Yo mimingambo ye matinanga yo mimingambo ozokisi mwana bato otubi elikonga. Ça te va? On va chez Fali. J'aime Fali. Bakongole balinga bote bamona ka o akomi ya luka boy. Ya yebi yango te. Asa bongo pa nini? Mathieu, pardon. Jimbo ya Fali, Jimbo Fali était belé, hein, oui bien, était belé des fois et qui m'a parce que j'ai belé ma case.
Jembo ya ferre, toke na ferre. Maman, attends. Ozamanga mubesu, atasamunga na kolyayo. Ozalika ya bamusamu, atalabeka ina kolyayo, atabaiti yote. Yamwana. Si toke na oa fali. Maman. lelo nde balalelo oza ya Watanabe oyebi? Oui, Watanabe eza ya Bernadette. Okoyimba mpe na ngati? Bon, nga vuma na voix te. Oh, kana voix wana karasi. D'abord bebisa Voilà, là, c'était Altesse, d'abord comprendre quoi. Mais ça arrive aussi, tout le monde faire répéter à l'écart et pas qu'on fait un abisson bâtonné un moment, bah, au lukango, au bêta, tiens, le bail était, donc, il était, oui, et ça bien, bah, tenir rigueur, pour battre tenir rigueur, bah, mon accord, yembi a fabregaz, et comme il y a beau, il y a faire yembi, et comme il y a un yembi, donc, et bon, attends, un chic, tonto, tché, ce prof, moi, mais c'est ça, chic, attends, donc, ça vient. Ma préparation, est comment? Na Kinshasa, trop de sorties, Osaka, Kobima, Bimapo, Kobongsa déjà, Marambutu. Donc, tout ça en pleine promotion, il y a un deuxième, on a vu sur ces foutis. Donc, il y a un tout ça, Bima, Kota, Bima, Kota, donc nous sommes vraiment en pleine promotion, il y a un deuxième, on a vu sur ces foutis. Ces foutis, ils sont déjà sur YouTube, on a TV. Na Kinshasa na biso parce que biso a mingi sur 100% il y a ba congolais tous na 30% baza connecté sur YouTube na internet na Congo et puis 70% tout baza branché na télévision et ça c'est un peu promotion au pensez ndeni déjà ba clip wana zo leka déjà to nanu bandi olekate. Ils ont les cas déjà dans la chaîne à Kinshasa, donc les canaux na Rotang Bakombo. Ils ont les canaux digital Congo, ils ont les canaux Kin 24. Donc la chaîne na bino ils ont les capés. Bon mon comédien ils ont les capés. Donc voilà, tout continue tout que malé. En bas régisseur ce bowling clip wana vous m'appelez na oya otiki la bino ngo to binde to sala na bino quoi te big promotion za pas si mais on se bat toujours pour na pousser Makambo Kende en avant. Orchestre, recrutement et bandit. Ou y'a qui déjà n'a pas ata baguette pendant ton guitare, tata baguette à pamba. Ezali? N'a na guitare. On a un amour. Au bétara? Il y a beta guitare. Oh, tigolo baboko, comment qu'on s'habille toi? Non, c'est pas. Na beta guitare. Je salue Rachel Nyangi. Il y a beta santé makasi. Ozo recruter question nanga qui ba instrument eza déjà au bato ba bando répéter to bandanan sèche nengeza la kakanan. Il y a des surprises agréables. La surprise va on sauter en tout cas boya. Baya vraiment. Ba bien, je pense que téléphone il va nous sonner ma casse. Ouais, naibi je sais que bato ba benga parce que na Congo tozana ba talentueux bazebeli. Bato musu bazana place à Kobimela, bazo luka place à Kobimela, mais bazo bimate. Et ça peut belé au bazana Congo lelo, baleka na ba orchestre batu. Lelo peut-être moment na ba mnene, baleka na orchestre moto yeba kutute. Alongo kuna peut-être pas wera, alongo kuna peut-être pas JB. Ne epesama boy. Ba précaution nini ozo na ba garde-fou pour na makambo orchestre na. De quoi ni? J'ai pas compris ta question. Ba précaution ni nous ozoa na ba garde-fou pour l'orchestre na le orchestre ko salama ba garde-fou ni no chapo na battre l'orchestre na okozana ba ndenge ni parce que le lo ezalaka mutu mo ina répétition na ozotala mais découvrir que bomba retardement mo ezana le be opanda na ya ibion.
Et ça là partout. Et ça là partout. Rose à tout le monde. Rose européenne à big non. Matika songo pire ngai. Et muto zanaka c'est orchestre songa nazate. Mais moi puis na simalanga. Obeti ngambata na mukongo. Et ça là non partout. Donc il faut se préparer à tout. Et si commis. Papa n'a vu ce coup, tout le bâtiment, grand frère. Kofi Olomide, combien il fait combien là? Azala, toujours. Kofi Olomide, papa Wemba, question me repose en paix. Papa Wemba Kofi, le 5 ans, et le 26 ou bien le 25 ans, na moi, et ça, la 5 ans. C'est peut-être à ça que nous avons pas un boyate. Mais le peu Kofi Olomide a commencé à featuring et belé. Vous avez pensé dans le coup? Sourire, pourquoi pas? C'est vrai que va nous suivre au bagana, boy noyer, manin qui tourne. Asa grand. Hôtel na misu. Non, hôtel est bien. Dès l'hôtel, on dit bien hôtel là. Asa mon tu quoi mon tu ne saute. Bosse avec yo oui ba ko hôtel na misu. Tu veux rapide hôtel et tourne na misu. Maintenant là orchestre. Comment on dit? Ezaka kombo nanga. To bombila ntoto chaka ka Altesse. Pour le moment ezaka Altesse. Maman Vandé Bongai na beta pas groupe na biso pas Altesse Batila. Pourquoi pocher son Altesse? Tiens, tu vraiment Altesse Batila. Ngana omona focha son Altesse Batila. C'est kumbona eyande na manager na Ostikas na ngambu ya Belgique abengando bengaka Altesse. Donc qui n'est pas bon. C'est comme Altesse, c'est comme la diva hein? Diva, princesse, donc reine, donc c'est ça. Roi en masculin, moi c'est la reine, donc voilà. Et on moni na jumo et bon, après faut auto réfléchir son Altesse. Parce que ça moi liaison et puis ça m'a cassé. Merci beaucoup. Les gens vont retenir quoi? Parce que les lots n'a pas pandémie, n'a pas moto presque bilo connu ce comme moi pas si mingi. Ozo visager groupe. O koma trokin to bandozaka na poto zo contrôler biso koto na musika parce que ming ezala aba contrat pe ça ma awa. Ba kopeza aba kermesse bientôt là ba makambo belé za ça manakin facilement. Bon, Matika Song, je pense que il y a déjà dans la trop kin hein. Donc on a déjà trop kin parce qu'il avec ça jamais 3 mois sans à kin. Donc nous a kin poto. Maintenant là des recrutement bandi. Je pense pas que mon tout soit hier à Benyenga automatiquement faut ça na un adresse mon appesai. Pas comme ma place wana excellent et siège ça déjà maramunyo chose aucun mutako benganga na PC numéro na pse qui déplace un tel to ya que pas na ngai na compagnie to nga na yoki apona yebani na osala. Toi déjà na siège ou dans la ikelemba na Kasavu la wana nde sikande to bando répéter Déjà au jouer en marambutu. Oui numéro 30. Merci beaucoup, Ikelemba numéro 30. Je pense que Marambo Belé n'a tenu un endroit mon quoi mani mais na mon amaki Marambo sérieux. Parce que bon, ni n'est pas fait chez lui. Ngana omona oka ke nazarana yusko na omona et puis nazarana monde musique, na mona musique wana siko niveau ko yinda. Niveau ko sentir. Au vanda mozite fonta matumbana langa na comprendre bonté na bomina ka mouvement na obi babi ya boma mouvement na comme des fois non cocan je pense que biso basi tous en ba privilège moins belé hein donc non cocan au Kokango. Merci beaucoup Enoch. Je pense que à part c'est fouti studio préparation tout ça lo mo se préparer déjà au landa c'est fouti na cadre toujours à promotion pour y accompagner maramnio ce salama. Oui un petit moment comme je na suka ngesi là donc kalami tebo ko découvrir en moi ils appellent mon kito comme case donc voilà et ça vraiment
to lamba on bien. Les contrôles ya se fouti eza mwasi mutazoloba non mais biso toyebi ke so tolandi bateme ya basi bando bayimbelaka mibali bave lwambo bani bando yimbelaka basi mais yo mwasi oyimbelika mwasi olandi bamama mbili be c'est toujours des garçons olanda likolo wana poto yo bandi déjà ke yo moko ozoloba déjà kilelo ti yango na kilelo nga mutu naloba mamba kilelo batama na nsima mwasi ola yemba aobatama na nsima mobali me nga sikoyo naobimisa na nga identité na nga naoyemba na nga kingaki mwasi azolela naolela mobali epuis mobali asundoli apo ayebisi c'est fouti. C'est fouti, merci à toi Enoch Mbala d'être là, présence na yo et salinga bien. C'est fouti sur YouTube, au Betty c'est fouti, au Kozwango, au Tali, en tout cas clip déjà, hein? Clip nango, en tout cas, ils ont na bonne qualité, na talaki clip et puis sa façon de chanter. Ozo imbaloko ozo ling samongo ozo imbaloko ozo mela makambo ozo imbaloko la moni bato baloba na lolemo neti yo moko loba na lolemo oyimba na lolemo ndenge ba voix mo ba poka kofi lo mide wana ndi azo mela voix me makambo ebima et séduire bat na mutema pourquoi ils ont caché nanga je pense naimba bon parce que ça caché nanga izanga mono forcé te bamsu ba forcer ya koloba na lilemo bamsu ba forcer ya koyemba na lilemo lokwa bato misusu menga sikoza nango ndenga na yemba depuis na loba pe na lilemo mais je pense que boyo kandim bo comprendre ba phrase bo comprendre maloba bo comprendre test. OK now tiki le micro moi 1 minute il y a a cappella il y a c'est fouti et ça biso bien et surtout yemba non mais côté na nga na pesa nga mo bien tika générique butu ya lelo nga nalali te o sekokanisa yo trouble motema na nga naino balinganga boye te o nasala koboni oyo balanga naboyi motema ezoka lisusu yango nasukoli maboko lokola pose pilato na problème à mwana za komba. Il est vrai hostile, je suis folle de toi, mais ce qui a bonyo kwami na ko libéré yo. Loba ce qui ont les mimoko wano, au bois kango dans la rue, David Luteta, le quota étant sûr de moi, je ferai son bonheur. Soki nga bulingo ekelama po ezoki sangai na préféré nga na tikala nga ta mozimba. Na préféré nga na tikala nga ta likombe. C'est bon? Matika songo kas. Epesa Zouate, Soapé Motote, David Lutete Gaucho, je te salue là où tu es, Guilla Mondo depuis Canada, Bino Newson Linga, Bino Patrick Mondo depuis France, Grace Lobamba Mobutu depuis Lyon, Enrique, et puis sans oublier Hilario mon neveu, je te salue là où tu es, Dan Ngoï, Lionel Lubamba, Bino Newson, Bolingara, Matika Songo. Maintenant, mon programme, pour Tosilisa, mon programme, il y a un mouvement, programme na Yomoko, Nandenge, recrutement et bandi. Je pense déjà banda qui te bandi ndeka na émission au lobby. Déjà bandaki. Il y a quelques-uns, Batouao bien à la téléphone. Naza dimanche na Ikeluma à partir il y a 14h. Et numéro 30 na Kassavo bon donc non c'est la binonion boya wana to dans la répétition wana na Kassavo na Ikelemba répétition na Ikelemba na Kassavo venez nombreux boya chance eza eloko pamba na papa mbalobaka boya te pour bomoni aza mona mwasi boya te pour na intérêt moko boy boya te pour monique ote lokaza na poto to zo ba contrat poto na okima soko yé kaka na intérêt moko boye na passion na ote ya musique oye tende eza bato musu ba beta makolo po gagner vie ba musu ba yemba na kikoso po a gagner vie yeso oye na intérêt maram nyonso to sara na voyage ata disque ndo comprendre bando zara kilo bando yemba te un mot par rapport ya bandeko nyonso
oyo baolanda biso et puis on va finir cette émission. Napesi bino merci na bato nyonso baolanda biso. Natindi bino bokeye na YouTube bo télécharger banzembo ya Sefuti, donc napesi bino mbote, donc nalingi bino ya mingi bo s'abonner na YouTube, page YouTube na moko, na page YouTube na ngamoko Altesse Batila, na Instagram pe na zawana, Snap pe na zawana, donc tozawana, donc boluka biso na Altesse Batila. Voilà, cherchez-nous na Altesse Batila. Là, vous allez prendre C'est Foutu, Boroyo Kango, et puis bo goûter yango, bo yoka yango, bo savourer de la bonne musique. Parce que là où moi je suis, je pense qu'il y aura toujours bien, il y aura toujours wow. Parce que nga nalinga toujours ko bandelo na 0, pona ke na on a 1. Polobi tamba otanga ba kombo nga linga mingi CV. Na ngami kombo na se retrouver na CV quoi, et se retrouver na marambutu de ezate ke na salate bo leka bo beta liso na ngata na zate na otika histoire na otika marambo belé na mokili o to kabona quelques dédicaces na bande ko ba poto ba obana kini, et puis bato pe bana besoin mabanga boya bo benga kanga yeli, mais on avant besoin on fait ça 5 ans, donc 5 ans de bon mozo alimenter tia aussi sa carrière vous avez en été. Bon, on a pesi mbote na William Batila, na pesi mbote na Stallone Mambi, na pesi mbote na David Lutete Gaucho, na pesi mbote na ya Willy Musheni Kodamboka, na pesi mbote na Francine Gonda, na pesi mbote na ngai epai ya Serge Lecoq, le mannequin de Orléans, na pesi mbote na Patrick Libanais, na pesi mbote na pesi mbote na ba oyo nyonso baolandanga, donc bozote mo ebele, donc na pesi nyonso bambote ebele ebele, to pesi bino bambote ebele. Nga pe na pesi mbote na bandeko tu batali biso ba o ba sepelité bo benyenga ba o ba sepeli pe bo benga, et surtout recrutement eza en cours, donc appelez Matika Songo na numéro o eza na suka wana obenga ngai o na opesa ba masa na nga magenya security ya tango protection na kata wazis quoi, bango bazaki na ngai Sepelu Kusa, Bitala Hervé, Bendongo Made, donc Bandengo Made. Je vous salue ba sécurité na ngai ba yambaki ngai na kata wazis quoi. Merci Nabino Nyoso, merci à toi Enoch Mbala derrière tous ces deux caméras. Merci à Mathieu depuis Bomoko Media TV, Eli aussi le régisseur le plus suspect. Je te salue Bino Nyoso boninga Matika Songo.